voilà, vous comptez parmi nous, c'est ça notre fierté, très chère. Amis internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. Donc, nous sommes là chez l'espace Véronica, place Oyo, Yale Ibrator à Repetaka. Donc, chaque mardi, vraiment, mercredi, vendredi, dimanche, dans un concert. Alors, écoute, j'ai voulu, Azali porte-parole, il y a Ibrator, mais il y a le baraza privé. Et ça dit que non porte-parole, il y a leader. Et il y a musicien, il y a orchestre, mais il y a leader. Il y a le blague il leader. Tout le monde solo ebele boyebi par rapport à mission de Konapso, Adam Suluzo la sala qui ayambaki Minyo Abraham ba propos lobaki. Étant donné pas Adam Mut oyo azalakana Ibrator alobi non. Boete aussi batté par rapport à Abraham nenga lobaki na émission ya Adam Luzolo. Alors ba question eza ebele qu'est-ce qui se passe entre j'ai voulu ba Ken ba Manike ba Gloria ba faire payer Willy Michel Mikolo comme ko kansana kansel ma ba kangisio na kolo ba to lemi to comme na papier. Voilà, merci beaucoup à Junior Pidi qui est derrière la caméra, merci à notre maman GH, la maman de cœur, maman de tous les enfants, et merci à notre boss Edo Amani, les papas de tous les enfants, et à JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, balobi pétrolier Zamoko, JB Koumalouta, et aussi on dit James 007 depuis Paris, James 007 depuis Panama, et ça l'a bien, et ça l'a vraiment bien. Roger Mbenza, Robert Mbenza, voilà, Robert Mbenza depuis la Russie, de gros bisous à vous. Voilà, non, il y a Malangaï, déjà je vous lis les temps que Asa a vraiment entré, non, continuez à couper ça, vraiment, mingi, à la présentation, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme riche, la botifa, maman Mokondi Nabango, tout n'est-ce pas, daddy? Maman Mokondi Nabango, tout voilà. J'ai voulu que ça nous entrer, hein, pour mon vraiment donc. Je voulais. Babi Bazalara, c'est pas pareil, donc si tu blagues, moi je te bloque, c'est pas pareil. Babi, c'est pas sorcier, bientôt préparez-vous pour la conséquence. Vasco Escobar Mouyaya, les patrons le même, Vasco Escobar Mouyaya. Fanatique, tout nabi, il y a trop, nabonga moi qui na salle de déplacement par rapport à l'orchestre. Mon patron, mon boss, mon vie, les mbouzi, balaloyembo, asinde yanga moi tourne nenge ya mboka bapa ya libandara ba voisin na biso par rapport à Boulora, yesko soda zonge na mboka. Veuli Moucheni, bon anniversaire à toi, Maman Rita Moucheni. Makamwa yango tout va na biso hein. Voilà, donc comme j'avais dit que je veux recevoir, j'ai voulu, ça veut dire que j'ai voulu t'appeler, j'ai voulu te dire ceci, j'ai voulu te faire quoi, de te retourner pourquoi, Aponaka Kozala, Kozakumba, j'ai voulu, et puis de son vrai nom, oh papa et maman, il va botter les akanini. Voilà, déjà, question en hein, j'ai voulu, non, on appelle ça quoi, mais comme vous le prenez à seul, donc merci d'abord pour la parole. Comme moi on m'appelle ça Zali Venangai Chobi, à la chef de la section Aïna, parce que moi j'ai fini à l'Ina, j'ai fait l'animation culturelle. Bandana donc on a bandit Ina vraiment donc mouké. Ce qu'on a sur mon Aïna licencié, collègue à Djoka Bengele donc mon Aïna Venangai Chobi, à soi mon Ngai, alors na Yuri Ngaozanan. C'est vie, on a des artistes complets. Complet pour moi, on a besoin donc il y a Mbappé à cop nangai. Il y a Nabé tapé gamme. Tu as peut candidat pour le cas qui préparé pour côté pécama solo ça bien. Continue non. Déjà dans des nama solo dans un radar payé navé. Ba petit musu ba kwa musicien pour navé mais le ba même grand. Le ouvert l'accès bango yemba. Le lo malaxa bango ni ba kuya na mabele te pourquoi pour la bango zaka ko beta shit ko kuya na mabele. Le lo absence à veto moni bazongi li boulon na bango ya ko kuya na mabele. Yango to bi cette fois-ci vous allez danser la danse des chassements. Pour tout bako sibiso trop dans la danse ya lipeka, au danse ya lokolo, danse ya kokuya na mabele, babi za la mona muke, pesa chance, o kokuya na mabele, pesa chance. Ya on mikolo Ibraton Pianazo ebisa papa chéri, moto moyindo mote mane mundele. Azana idéologie ya Mao Tse-tung, chinois paresseux azala raté.
mwana mobali pese je voulais tango zolo basiko ke ne bilo ke na chassement dans maboko bobi na maboko awat kozaka ke bolandi pe kaka muto zolo bela po ngai miso na ngala linga pe na polémique te bolandi pe kaka muto abaluke akwe na mabele batu bayebi ke non tokobina nini bazo sonda sa nini ya likolo wala bazo bina ngo wala azo kwe pe na mabele tout ça Fabregas te yete ndenani Fabregas leader na yo Ibrator azalaka kuna na kata orchestre na ye donc alors benge pe président alors pe patron et bossa la confusion bango ne ba na orchestre Ibrator bossa la confusion dabi yo kula bimambo na solo na yo maître yo kuna Brésil base orange mobimba yo ngolo ayebi joli don en temps mais voici je suis de retour Ibrator na solo la Ibrator obeta na orchestre donc ba Fabregas obeta na orchestre Ibrator ale Fabregas a suspendre colo chef colo groupe alongola colo groupe mbolo baka ba suspendre nani ba suspendre mutaleka ba misolo ba kino ba suspendre kaye tout ça na Angola kuna tout ça makame archi faux ngana otalisa yo boye Ibrator azayi président ya orchestre light music et Ibrator alongwa na light music te bangonde balongwa na light music bagana basala viva viva orchestre na bango viva viva orchestre bango basala Ibrator azayi président ya light music chef d'orchestre président tant babi silence les chefs chantent chef d'orchestre était est-ce que président de la République Venabiso hein les Red Che Guevara a cause un appel hymne de silence pour Kimbuta avant de gaber ba senga ote minute de silence pour Kimbuta sa parole à sangote donc vient d'aller kolo likambo Ibrator piano d'aller kolo likambo Biatiko dans le chef du clan, le procès de l'air maître, c'est lui qui a montré à l'air maître comment chanter et comment décortiquer la musique malgré l'ignorance et l'ingratitude. Bangonde balongwa bakenda basala viva viva na bango wana. De biso na light music, orchestre na biso, orchestre na biso, na ba massa na famille roi ba DJ les noirs ba Antonio Mabeka, ba Yasser Arafat, ba Ombakola, ba Jeremy Glaire, bango tout ba Michel Ibrator, wana lisu na ba babi Christian Kabongo yebi makambo na solo na yo trésor diaba mobutu ayebi mambo na solo na yo to bosa na le passé te o rappeler ba to yembale lombele nazolela bolingo soki batoninga nazo wangana nokite bapesanga makanisi ya koboya yo mobalingana linga blaze na kraka o blaze lelo pardon chéri koboya te oyanga makanisi ezo réclamer yo valero ezanga kakisi epa ya yawe epa ya yawe miduma dotekela nzambi o bisosko toyembisa bango tawana après toyeli susu tato memi bango na wenge toyembisa bango ebelde ngizanzaka bachester na kacha zamba ozuma oh j'ai voulu batutu bato na mona te ba okamwe loko ezele kwa Fabregas ayemba ngona nzembo wana il fallait tout battre ezaki na compte ya nani na biso moko boye un sponsor mo siko nyonso ebelde ngizanzaka bachester na kacha zamba ozuma saso betse bomini ya Mateo ngabelisa simoko na bete kwesi Vasco Escobar mulaya nazo banza lisusu na lisese Lorette Abele yebisakanga wana Ibrator mbuzi nda pesa makambo wana so longo wana ye lisusu na diumo basala wana suna trezo kandole yokanga nakoma kolandaka yolokola vurmi ya kolandaka eteni yali baba bwaki baba wolowo trezo kandole tes lèvres rouges les front rouge azana poza ya miroir ete po atala beauté na yo mama bota yo montindo vraiment yebiko bota biloko ya Ibrator ya le mtapesa ka fa Ibrator aza kuru setiwe moni Ibrator tu baka kuru setiwe Ibrator mbiaka apesa marambo amarka mboka oyo pour mona mutu kwa Gogan héritier watana be 5e vitesse mbiaka mon vieux ya tongo ba dodi shungu ba mambo na solo la staff mobimba penda ba iso mobali ba yebi mambo na loba masana ngai problème mboka na yebi mambo na solo ba Nicolas Oniente ba yebi Ibrator apesa ba marambo les so to kene se ba Gogan watandi maka Ibra c'était un chanteur compositeur Ibrator apesa ba le bango bongo parce que dimanche émission te ko lekala ya ndeko na biso vient na biso Laurent Fabrice to mona ki moi duo mo be salema ki wana parce que Ibrator azaki na plateau mais ba mesese ba miska ba ye ba milito ba ye moi duo wana ka yango comme siko hérité siko ke no bazalaka bien na Ibrator to le ba bongo neti mutro kwa wata so bete wata mambu ya héritier mambu ya Ibrator alors bana habité wana za génie pona ko yana ba tango na kolela yokanga mawate
apo bikalara bolingo eza compliqué ya kobondela nazo kokateye oh ça héritier Roi Salomon escadela na tondi nano bolingo te yoke yotiki nga moko na susi ya mabe chéri bajus na tribunal ba provonga ndeki bolingo na mama Ibra ba mon cœur fidèle tout est accordé tu m'as promis l'amour mais pourquoi tu m'as déçu je sais quoi ba secret o bim ça ba secret kati non la kisayo oye ba tu es chanteur qui n'est pas chanteur. Qui n'est pas chanteur. Non, héritier c'est un chanteur. Asa bon chanteur a marqué batu na mboka oya Congo. Vocal ya batu ya Ibra. Eh, oh, boy Ibra pe bilom so yemba pe za réalité. Un bon chanteur asa moto yo asaka recherche. A lukaka. Wata a marqué batu na mboka oya yemba ba vena so Didier Lacoste mukentonga. Wata yemba na ba Emile alias wata. Ayemba na ba Cheta. Ngozolo ba bongo c'est que on ba rang ba grand chanteur ba Didier Lacoste baza ba mukentonga baza. T'es pour le bien au côté. Non, tel isayo pena. Oh, what c'est un grand. Nakata mboka ona na roboya watana mboka na Congo oyo. Héritier watana be mission mo basala succès na Zenith. Atika hymne national bato beta maboka nga héritier. Karine Mokonzi la baronne ayebiango donc Karine Mokonzi balobi yebisa bazozo bazwaka te makolo kilo. Bango bazwaka te gel chaud maréchal na bango donc brassard ne tombera jamais. Merci beaucoup, j'ai voulu actualité ça que non mes collègues comme sur le lobby makamuna télévision et dans tout le baboé oh chrétien-moi leader oh chrétien-moi mécène to sambaka na papier je crois que qui par rapport à Yaya Willy Moucheni à Kansaki Manique de John Maniqué maman na prince maman ya bana ya bab prince ya babia baba shogoro pe asonam Yaya ya Kisinjora so oye barate na informé au kasi obi nabi Maniqué on a été Maniqué nabi été oui, au moins qu'il y a eu Michel à Kansaki. Il y a eu Michel dans un moment il y a les motos mongo a raison bien. So mon net ça va m'amba boy. So mon tas 8 ans net insulté ou bien a manqué moto la grand le roi ya Willy Michel grand mécène. Pour ya Willy Michel ne bela ba mission les lo oyo. Ba liam mon ya Willy ya mon na bango te. To ça na clair to bo ça na li passer ti. Bande on a biso ba tant ko insulté venanga Willy Michel ni. Ba osala ba erreur mo bo na vie. Ya on a sola on a masala nga prince bakali na bien savez Willy Michel ni apé sa charge na maboko na ngai. Charge na bango tout atira na maboko na ngana tshaka balle na chambre. Ye mo ko comprendre qui je voulais. Ponde ba otela ngana na pote bo. Venanga héritier minimbo HM bi ke soda mboka ko tizamba. Papi ko bi 1-1. Nani? Parce que côté qu'on a peu fallu pour pas qu'on se peigne à ma corps moi quand il y a équipe nationale tellement il y a Willy Moucheni ba pire petite naé ba petite naé dans la équipe nationale ba biri ba autant ba comment ba dans la ba pire petite naé na ba pire petite naé tant que côté ba quand se penga pe côté na beta c'est quoi 1-1 on a ba bêtise ve Willy Moucheni za mukolo jamais ko tsiko mona Willy Moucheni kina ndawa mission ko senga mission mbongo mission ndawa kina ndawa ya Willy Moucheni ya Willy Moucheni amasa Adolphe zo mbongo ya na tongo ba vana basuma mapongo ba campagne na tongo wana babana na to mikemi ozo ba wana bazalaka ti so babana na tunga na mona bonde bagina na ma campagne pa ve Willy tongo tonga parler na izano chantier ba ko senga mbongo ba vena nga Blaise Moucheni ba mambo na so ah ba swente ba Maniqué ba Ken Piana ba swente bango tout ngam na swente penda boye na no tanga ba ko ba swente j'ai voulu c'est entre nous tout béton entre nous il y a beaucoup de temps dans la couloir déjà na Gloria Olangi tchaka lito ya boya na ye boye la nini na serna Gloria Malongi Gloria Olangi na bi Gloria Malongi te après serna ngante ta Malongi te Olangi le licenciement boye ina pena un bon animateur bien formé à l'Institut national des arts au tchèque le qui so ya Gloria Malongi ngana tanga na kota Malongi te na couloir na catholique te na bi Malongi te Olangi papa nga azolo ba biendo obango obango tanga bon point nini obanga pe leta obanga na banga nani ngana zakana ba vena nga ba commandant mukulu service spéciaux na zakana ba vena nga général Simplice Mutasi Mimura na zakana ba vena nga Kaleb bilo muso ya bilo lo bagate to ba bilo mususu o mvet mususu o mona mtu mususu o mona eboye mo bi entourage na été vena nga kokoka yu di misa mo ebisa nga ya bi pona ya ko défendre yo faut en la raison so na raison te na yo défendre te so ti otang la komba Gloria Malongi na sala Malongi te na ebi pe Gloria Malongi te ve koko ayu misambo yem da poser une question na pas au petit tant on aura problème non na zala raté yem da poser une question na bi Gloria Malongi te na sala pe Malongi te donc tos muto yebi ete mo finga ti e ko benga mkolo bona ko finga so mona Malongi ba Malongi ba miki papa wemba ba ba ujana so ngala ko finga mona Malongi
Voilà, merci beaucoup, vieux. Si, à mon l'ex aigle noir, balobi, si, à mon l'ex aigle noir, Mikolo Toto, vivre époque, il y a James 007 à Paris, yemba. James 007, bengata moninga avant. Ah, mon vieux, non, les là, ça va bien, et ça va bien. Ndeko na biso Adam Suluzolo mona suka ya bato tata Nzambe ayambaki Abraham oyo azali lelo leader aleke pa JB Mpiana obino bokoma lelo Ibrato chante JB Mpiana bozo diembela lokola succès bosa maram stoka fa boye manjemla ni fo maka banjemba JB donde bo diembeli ka place wana alobeki no bazwaka ndoyi na kimukolo te Abraham ndoyi ezalaka na bomwana mais bino bozuna kimukolo pe bo diembeli ngo makasi Mignon Abraham aza chanteur te Mignon Abraham aza coiffeur à Roger Ngando yaba na kokata Roger Ngando suki na salon azaka pe danser na BCBG si autant ngana kokata ve suki ndati ngama ve veya na BCBG Mignon Abraham poso che Ibra Hero o che Mignon Abraham izala wala o fingi Ibrator Mignon Abraham Hero a miskinte wana coiffeur Roger aye mani na mboka o Mignon Abraham aye mani na mboka o ya sala nini batana pa na kesa batu ba pesa ka ba vocal ni vocal net ni ya sala Mignon Abraham wana to sura na bien aye mani na mboka o Mignon Abraham ata mimita so solo ne marambo ya mimita ebi Mignon Abraham abate na ebi mavero na ebi 7e na ebi venanga Mignon Abraham pena de ko décorer pena poni no sote avec boga aye manini Mignon Abraham aye manini na mboka oyo code moral apesa conseil na code moral nini nzembo na disque na teki opus na teki wana baby album ma papa chéri aye mwana mabe ngakuna ndo buleza ke sobende bazwa so basala comédie na kamona bo papa chéri so basala comédie na album mo pena boye ana tala boye OK muntu zolo bana za fo chanter boye mate vena ngai sege manyata yebi suza mokonzi suza yebi Golbert Solo yebi so robina ba vena ba Jidel olobi nanga ba vena nga na fuji NF beau garçon a déjà na marambo déjà tonga vena nga matete ne tombera jamais obi singa ba tuloro ba vena ngai bario ba vena nga ba shengenge ibu ba chanter ba mwana Mignon Abraham aza chanter ti professeur Jules professeur Jules Kibens parce que Mignon Abraham aza chanter te po ayemba ti ne tanga na ibilo ayemba ti likunya pwani obuta obuta tu dans l'émission non tout na te nde Tam suko tu na moi on peut savoir Mignon Abraham non mais surtout bi baton piano ay biso oui ndemba na siffler banda ya bako moyembela Farah Joker Christian Mandefou toujours na kin Miguel Coca-Cola bo siffler Gina lele Gina lele Christian Mandefou toujours na kin Barefula Nicolas Onienze Jimmy Kininga boyebisa mwana motoko yako kufa pamba Claudia Chibangwe Francis Desali mama be makasi musique nzembo tzo yema ngo boy do ba yema ngo boto ba lusino kana ndenge na yo o chrétien batuka kana kati batu banani ya Christa u melaka bazo repula kai o pe kuna o Gina srilele ibenga komi ko déclarer complet ya Sirvette bazo baté nana za coach ya Vita nana za parisien confusion ko mosalama soko koti na shaba boye po Nicolas Nyenza osala nga fo na mona ba jika ba na kini mais Nicolas Nyenza na lembi to so kini ko meko ba za peme na ote ba gatraper mutu boye te na téléphone escapé ti osala nga mabe osala nga ni mabe akomsanga teti so ba tutu o bazaka na maboko zombie so ba kutenga kana Nicolas Nyenza ba ko betaka maboko zombie ba kikanda. Voilà donc j'ai voulu vous savez qui concert moko bote ko beta concert moko na village Ntemba festation notre vieux donc chez Ntemba na musala osali en tout cas otongi pena salle moko o pene pesi ba mise pena souffle ya ko se produit librement alors concert wana ezali que non ka bose bulembi ya kopia abanda ki liboso après bino ko beta na sima alors na concert wana ezali que supanda kozonga sime so pesa meki ndenge nini wana kabosa kweyaki alors na kokweya wana tozu sikoyo ba moi ba souhaiter mais kota pote pote ba information bien il paraîtrait que non ezaki moi tricage na kata makambo wana Ibrato bakutana ki bapesana ki mbote asali tricage yango na lelo azumu ba choc na likolo est-ce que azam kola tsa ba joana betera musique abetara musique abuka mbetu so nga buka podium so nga buka mbetu abuka pembetu ero kabose ero lelisa kanga mabenga nga qui appelle les têtes
kuna mtu wa mi dans de kuna ba mbele les têtes 5e vitesse siko ba guerre wana tout ba mbele tête amta yemba ko leka ibrazate tous les ministres ba mbele les têtes amta yemba ko leka ibrazate nanga lobi ah na lobi ngana les têtes na ba fanatique ne ba fan siko ba la bonne musique est-ce que papa makamoni tu tant que yozali obi oloba kozali porte-parole privé yoza orchestre té ozara privé est-ce que c'est solo est-ce que la personne qui mbote dans le couloir et ça ne parce que internet pineza ya koninga na minute so te mutu bakabose kana ro baimo ala mbwa kanda ya nambwa pombo ali akana mabele tamso mona tamso bulege babwa ki mo plan mona seble soyo ala ndela plan na ngase j'ai voulu micro to sama na papier mikolo na papier na pise ndeni kabose bulembi komo ne mbwa kanda komo nete komo ne mbwa kanda ti komo na yekabose bulembi mbwa kanda puisque mbwa kasi mbwa ti ah shenge ngaye makambwa so kabose bulembi yo mo bise komo ne nani kabose bulembi mbwa kanda na bika boseka bulembi komo na yeza kabose bulembi mbwa kanda ne bo banga no mamolo bana komeza kabose bulembi ya kopia ya kotumba adaba kombe bele yo kanika mbwa kanda pwani mbonda apela sa mbonda ve abeta musique bidon betaka musique biso to beta ki bat ba comprendre ki vibrateur piano apesi makambo na niveau esengela ki babingenge babota makanango ve nanga la costa bitanga epesi nanga ngenge basomba te babota makanango l'effet c'est l'effet so ngoso mangenge faut lo banganga kisi bitongo bila coste ngapi na ngati no question parce que na ba répétition sur la coste que ndo sani on a ve nanga mpangi ve nanga pe na bika o petit soda ve nanga pe na yakati venanga to loka na yeba mambo maboye to vandi va bula bengi petit nanga ya place to rosa onden petit nanga yo penda na ebite na besoin da yibo pa ibrato so yeba ai bangane nga mukolo be ba ibanga eze nga benene ba ibanga nga so ibrate ki musique yeba yana ye poto na yo luka mama bana nga ya salaka kuna to vandi nae c'est normal parce que bébé c'est partout to finga ba leader de lo ke wa bo yambo wa pas la coste bo yambo na finga ba tout pas la coste so longo le lo a bo yambo net wa et pas Fabrice kuno ke tis ko bo yambo ero bongo tango ba jouer non ke BCBG venanga rochenga dans un to sa musala ba venanga blanchard musaka bazana ba chaka pusana kuna pele ka vanda avande mais ba so ibrato ati ko pandole ngape na ke mikile j'ai voulu donc te chuter l'absurde déjà Kanyaka plan B on dirait comme si dans quatre ans on va dire vous avez bien Kanyaka ba cercueil générique pe kitoko la ba rouler ya bibi chez Lukamba l'argent lui appelle maman ça la pena kuna na temps ba sala qui vraiment jour ba sala ka inauguration nango donc moi ezaka mo le mois bien ba tout ba CD bisonyo surtout mais on dit de souffrir dans mon promotion hein et toi qui n'a pas problème à distribution na promotion parce que tout ça là qui on a FOP qui sont abisumo toi qui na producteur de to bonga ki kaka bien on to big za plan B za plan d'ensemble si on a minutes oyo yango to préparer c'est pas sorcier on a so plan ya mokonzi ay breton piana na makasi ya producteur na biso docteur Jeff Nchadi l'état don dédié neto pesa makambo wana plan B na biki bato ba comprendre ba yoka ba kanyaka ba yoka ba nzembo lokola ba rouler ba yoka ba nzembo lokola ba base o famille rayemba pesa makambo kanyaka idara plus ba jeton na kati kanyaka na jeton te wana nzembo ba na biso ajokaka Fabrice Zombi Fabrice Zombi dara mo ba jeton na biso ba choisir matata mutambonga kisi na Fredicide bazala kana ba Jack Tumanda ton ba jeton te erobo ba jeton naoka qui on dit comme ça le qui n'a c'est pas sorcier ça la featuring mora makasi au ça na carte bato c'est la JB pe na ba surtout ka sous na featuring sur makasi c'est vrai ko ba musala ya kitoko ga nanga fali po pazolo ba mutakanga musique ya Congo clé 3 fois un seul mutakanga musique ya Congo clé na lo ba ngo mettre ma do vayebi bana poto ba yebi venanga riche minimbo wa shema ibi mambo na solola ado jabi sa majesté aibi marambo na solola kalu jimnis rankina yebi donc on marambo Kalu Jimmy sa rankine parce que le quoi ça adota là fallait pour le qui année ana pardon et ça année OK non ce qui mutu oyo asala qui est mabe aller à la télévision pour que ils a la pardon ou alors ce pays payer passer là qui mutu mabe il faut passer un pardon il y a un peu ministre rankine tant le bon il pas dans sous la rankine ça année de pardon l'équipe faut c'est comme kolo pardon ça li bien l'autre monde ba robino pour pas botama ba Fabrice pour pas botama les lopi faut ba joie conscience ba vendre habiter na manka mukolo mo boye yaya on a bengi yale na mankaka ya na dot na Gillette na quartier na mankaka na ko singi pe ya na pe pardon ah ba papa ba lekite ba leki ba senga mikolo ba pardon
venant la costa 5 oui pardon c'est pas comprendre qu'il y a 20 sonné à Mkolo donc les qui faut 5 à Mkolo pardon peut-être net sur le baka mutuana déjà Fabregas déjà à le baki que non c'est d'abord à côté ça est na liste té à le baki ngo na plateau ya Popol Mupasula notre aîné à le baki ngo nous a fanti o ignorer na ignorer parce que biki non l'équité yango pe na tali par rapport à l'équipe na HP Fabregas pas l'équipe pas fali tout ba normal à le baki non à côté quand na liste bateau il faut alim ça on a année au bon mabe. Eh bien. Ils sont bien, il faut s'excuser. Il y a un autre bibi sous ton rappel, le roi Ibrator. Donc, on a des qui moi, qui va manquer respect. Le roi, comme pardon, les qui banga mukolo. Donc, les qui faut banga mukolo. Obité, venangaï, n'a s'excuser quand on a biqué. Ok, ça s'arrête yo. Marié tout en bas, bopé ça, on a magamna qui n'a wingé. N'a s'excuser quand pas na yo. Attends, ça va, bah, associé tout ça, ok, c'est nabiso. Light music, là, on a vraiment la viva viva nangaï. Il y a qui n'a pas de ministère, on a un boyo format, on a ça, koyemba. Neti ba baba kaka baba aujourd'hui vers la personne mérite chaque fois Mikolo à la sense oui. Voilà, merci beaucoup, je voulais te communiquer. Mettez mira tu habite lissou. Merci beaucoup de confirmer notre émission. Tout cela c'est pas sorcier quand. Est-ce que vous avez un studio déjà? Ils ont déjà fait un prix. Voilà, mon cas malé. Ouais, merci d'abord pour la parole. Justement, on a dit que comme Nasuka non. National fanatique tout balingara la bonne musique. Oh balingara Ibrator les Mbozi les Biatiko moi je lui appelle les procès de l'air maître les chefs du clan président Baoudjana. C'est pas sorcier bientôt là déjà en décembre awa. Bozo déjà featuring ya Ibrator na papa chéri Bina Damayozo déjà dispo on a générique moko donc bozo la dessus jamais donc boyoka la bonne musique quand ndenge na ebisaka Vasco Escobar Remouya ya bima ramon ndenge na solo la yango toujours ba Lorette Abelé ba yebi Paris t'appartient à Lorette Abelé donc poto kwenda vutuka ba mikolo na ozera ba plan wana ba basket wana ba t-shirt wana ya Brésil ba bleu ya bien Brésil wana Lorette Abelé solo na DHL côte ça ba bleu ya kine donc bozo la jamais dessus quand on est dans le bar toujours bozo la jamais dessus boyoka c'est pas sorcier pour nous ngane na défendre ils ont album nanga pour un accord présidentiel tu as vu les pères tu as vu les fils la chou la clé ta qui c'est ndaye biango balo la pinga baebi album on simbité ah so simbité si maman qui porte pas simbité mon micro na oyo ko tchela ngangwe souté to vanda boto sola ngana siré yo encore dans équipe bombela nga image yo ko longola ngote bombela ngango ngana siré yo bana tu apote bolanda nga vena nga Roger Makoso Jimmy Kininga c'est la famille Ingrid Vemba Marcelo Cravanda Jonathan Bolengi l'international Jonathan Bolengi l'international Dieu merci Mbokani ya Marlène Ntessa ça numéro na biso ezoya c'est pas sorcier mutu toza na besoin ko bima na kati ya album oyo ba yemba nde ba ko yemba ba Roger Makoso ba vandisa na kier nenge ba ko vandisa ba Vasco Escobar Mouya ya les patrons le même nenge ba ko vandisa ba Joli Don Ntango numéro de contact des 089 037 68 76 089 037 089 037 68 76 so bo benginga bozwa na Facebook na komakaka je voulais donc et bana Luanda bozela biso tozo ya Luanda batu tout basali ba jina ba concert ba beti na kati ya Luanda tozo ya Luanda wana na makasi ya Paulo Tudilu tozo ya pena Luanda na mboka ya ba vena ngai héritier mvoma na congolaise na mboka botamboka banzela Fabrice pena ba Fabregas botamboka banzela na mboka ya Ali Matondo le bijoutier na mboka ya Mamadou Arishu ya Bibi Chamala to pesa makambo to koya na mabeleti Atlantique wana to buka yango héritier mvoma mon vie na ya Luanda dabi yukula trésor dia ba Mobutu babi ya mwanda Kesiaka bongo bino tuboyi ba fan tu ya Ibrator au bolinga ya Lembuzi préparez-vous seulement pour la conséquence c'est pas sorcier non manabiso otoboka déjà oboki déjà question moi suka na tuno kaka yo pena yo monda utalaka na mbonzo centre ville pena na cadre pena musala ko défendre l'idée na bino yale na ngwali yo ah mbonzo avela ngai mbonzo centre ville vela ngai ai mambo isika to banango musika wana vena nga pena to sala nemba makambo ngana mata vena ka pa musique yo moni ko pa ndole na mata na avion 3 fois vena nga la Costa memanga ngola 2008 tana ke na ngola 2008 na ke na ngola 2008 na ki ngola 2015 na yo ke na ngola suna 2016 donc na pena magie ngona avion cop na ngai vena nga la Costa ayebi mambo na sola mbonzo centre ville azave
tozala na déjà kala so bato ne ba yebi monzo te pour monzo na kinyo muto contre monzo za te monzo masa ba sangara de kuta masa ba mosaka masa ba vena biso na kanto de ba guerre pesa la entre bino me bomeli na oye obomeli c'est bien monzo est-ce que te no moninga bomoni maman monzo na pesi mote na ngai na joli don ntango la belle créature je suis de retour et pourquoi pas Vasco Escobar Mouyaya yoyongolu maître Yuku na Brésil ne tombera jamais. Mon vieux Roger Makoso, numéro contact 089 037 60. Ouais, Routali c'est sous mandoki. Pestanga permission na tchara bal na chambre na robita massas no désordre. Au moins mission de saler en boy. Ngati ba question qui est ba réponse qui ngai. Voilà, moi aussi je dis dans mon émission, hein, donc le propos tenu, ça n'engage que mon invité, Kandé Zalawana, donc tout ça toujours Moussala, donc on a vu où soutenira toujours petit Yaouli Moucheni, le vrai code mondial, Yaouli Moucheni, de gros bisous à vous, des bisous à JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, pas pétrolier Zamoko, d'où époque, il y a James 007, et à Paris, Bayemba na Bungi, voilà, le vieux si Yamoulek. Aigle noir. Vasco Escobar Mouyaya, Zarana Brésil, il faut boire à Vasco Escobar Mouyaya. Il faut boire à Lorette Sabelé, il y a commis ça Paris, le roi chambre et salon. Voilà, merci beaucoup à mon vieux Roger Kossama, le qui bombarde depuis 8000 km. Non, c'est la cabane, tu vois. Robert, hein, donc. Papa, ici, il est déjà. Voilà, Robert Mbenza en Russie. De gros bisous. Merci à Junior Pili qui était derrière la caméra. Merci à mon cordon et Kibumba pour la coordination. Merci à maman GH, le moment de cœur, le moment de tous les enfants. Merci Nabino Obodala qui vraiment branché. JB Koumalouta encore une fois, le vrai pétrolier de Dallas. On le banini. Maramo le banini. Bandon Ibrahim Kezenange Kumamabe. Banda Ibralungwa Muvnange Kumamabe. Yasere Bengi Brato. Yebisa Yazongata na Komiko Yemarango Yaser Lorbon. Aïe, ça c'est la barre de maître Zims. Ya. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Bye bye.